Bambote mbote awa tofungola ki resho na biso to sala lelo makoso ngo zape makoso te likolo penza likoso penza ezate mais musuni ya likolo bon eti makoso kaka botu na ngana oseka pwa nini ozela nana ngana tiaka mai ya moto boye na sopeli na makoso na ngai na tie mai ya moto na sopeli na makoso na ngai après mai oyo na kobwaka vous comprenez nazala ba ingrédients na ngai yango oyo okutu na kati te oyo faye na kata po makoso eza penya mingi te nana piment de cayenne na otia na kati muke kaka feuille de laurier et comment ail kutu na tia mukana ni na feuille de laurier oyo eza ail en poussière au sel de mer na tiaka mwa muke mwa percé kaka awa na tie na origan nga eza origan nga yango eza bakibi yango ezali na sina zwaki moko déjà donc voilà non ça makoso lelo na ninga tango na olamba réchaud il faut ezala propre la réchaud na biso il faut ezala propre awa na otokisa ana lingo lambela ngo mingi ana otokisa ngulu na ngai comprendre ngulu nazo bwaka na mai wana awa na tokisaki mai na ai na ziki na tokisaki mai na nzungu oyo donc réchaud na ngeza clean nana ba ingrédients awa il faut etoka na longoli mai o na tokisaki na bwakaki na kati nana ba tomate nanga nozo mo tomate ya boîte donc voilà nozela etoka après nozwa biloko na tie na kati ezaka lokwa bouillon mais na méthode mususu na salelaka ngo ga salela ngo méthode mususu awa il faut bolanda ngo kitoko no kalinga huile nanga na yebi ke bomona ngo étrange bomona ngo penja étrange huile nanga no sala mingi te muke kaka awa il faut na fungola boye fungola yango après na okata eleki moto makasi ya tala teinture maman na Ali maman na Resti donc voilà awa nana sel de mer nana ail en poussière nana piment de cayenne awa okozangisaka te feuille de l'origan oregano ezala solo kitoko makasi nyonso ezali mais sauf que na koko kotia nango susu penza te na sala ngo mingi te basilic c'est ça yango pe faut ezala basilic nini mususu ail pe kaka ya poudre l'ail en poudre awa nazana curcuma awa nazana clou de girofle awa nazana curcuma ya jaune po ya jaune pe ezalaka ya orange pe ezali bomoni différence ya orange ya rouge pe ezali neti jaune neti nini curcuma comment donc voilà na olamba makoso na ngai bandeko tellement trop bandeko mwana mobimba abanda botama atikala jamais kozala na poussette mais avini mwana noti abotama kiti lelo ndengo lobaka ki yozaka mama 11000 donc ozaka no mama 11000 te quoi Mervin ozaka no mama 11000 te mbongo abana oyo ozwaka wana nde muto kenda kosomba machine wana machine ya vaisselle wana ofutaka ngo chaque mois diko na ngo futi ndako poussette na lakisa ki no bi mama député mobimba mwana banda botama mwana no akomi na âge nini Mervin mwana na yo akomi na âge nini Mervin
Moi nazo kende presque une année yango tozo kende. Tala ka moi poussette to sobe poussette nga na biso ke ya ko zo poussette ya ofele. Poussette wana okosa biso mama ka boye motacha be ya kinga. Poussette ya Mervin oyo yanga kutwe banda soki 3 ans yango ezana ndako na sombela yango Garciana. Tant Garciana komi kokola no bi no tindela ngo mwana petite sœur. Ezana ya sika Fille moko botozana osala na ye na Hôtel Sheraton si je me trompe pas. Nde abanda kolinga atekango po azokende na ye mboka na bango Maroc. Nde na ebiseki na bitetekelanga parce que koko nanga azana no bébé na tindele poussette o me yaya kende ko chango na nini kende ko chango na nini na avion mutu azokende po atala yaya o mwana Merville mwana mbabanda botama azakane na poussette te. Mervini, mwana no banda botama. Yo mama député. Sikoyo ok. Osombi nini wana poussette na $6. No kena magasin poussette natala. Mervini ngana ko suki sayo. Nga. Mervini ngana ko suki sayo Mervini. Omoni mobali nanga. Omoni couple national international. Babi semeki national. Oya nga mobali yeyo. Mobali ya makwakala. Oya zaki na 2000 combien? Bomoni? Oh, 2000 combien? 2015 Mervin. Oh, 2015 photo oyo. Photo oh 2015 yena mobali nanga. Ta mobali nanga bogar. Bato balinga ba mona mobali nanga bogar. Eh, oya nga likako ya pembe. Ya. Ondi matiaza na ajuane. Oh, depuis 2015. Patrick Mtakanga biso photo on évite ceux qui aza ensemble aza toujours en vie. Mervin yaka kotie la biso berceau. Ce qu'on le on a loba qui likamba poussette au sombi poussette. Mervin yaka kotie la biso berceau. Liko nango kobosa na te il faut somba mbetu ya bana. Mervin il faut somba mbetu. Mervin ngana osuki so tina suka. Awa na longoli nano na kangi resho nanga na kangi resho. Awa na otokisa na tie mo mai mukie po eza ma koso eza lokolo lokolo donc eza penya mabune babenga oni eza penya nini te ko oni makoso te me lokolo penza lokolo awa wana za na nini nga na oke somba maniok na tuta lituma lelo lituma awa lelo ko za lituma Mervin yangai famille yango na tie na frigo Mervin bondonga. Omoni bébé nanga aleki ono na nyoso omoni bébé nanga omoni koko nanga aleki ono na nyoso omoni mwana nanga boko luka o semeki nanga na ngai o semeki na ngai o bayaka na ndaku te omoni bayaka na ndaku balinga na bango ndete omoni mobali nanga moko na ngwa libalo omoni ngana tata bokilo nanga omoni ngana mama bokilo nanga to bando lakisa na ka bongo omoni mukolango ezaka kutu teke o soki ya ndenge nini omoni mobali nanga ya mobali nanga ya 15 ya mobali nanga ya 15 omoni koko nanga boko luka boko mona te na ndenga kisasa o azaki soki na 4 ans soki 5 ans soki 3 ans disons na ndenga Kinshasa omoni mwana nanga ya awa sape o biloko mbanda ka ya biloko mama ne atekaka awa koya te o basemeki nanga na ngai o cousine nièce ya mobali na ngai oyo te oyo koya te ya awa yo koya te Mervin o semeki nanga mususu aza pe pare nanga libala Mervin awa yo koya te ya tala loposo tala nano boso to botaki bana ya soki to botaki bana balinga bazala café au lait café au lait tala mukolo yango ya yo koya kofingela nga nini nyonso nga na mama bokilo na ngai okoya kofingela nga nini nyonso ya oza mutu apasi obokoma na pasi yo mungando yo bolanda poussette oyo bota poussette oyo na poussette oyo eyaka ndenge moko ake somo na $4
Mervin, wa muto apase ya yangana yote. Yo yes Canada na simananga, soki 5 ans yango. Mais ngasko banda 2007, soki 8. Ngana 2008. Yote. Ya mwasi, yote. Tala poussette ke somba. Donc, ah, c'est vrai, il faut. Bandeko, bota la poussette, Mervin a ke somba pona yebisi makamba poussette. Muto apesi azate. Tala bien. Botala. Tala. Oza poussette ite ya mwana komiso na inane yango token. Tala. Lolendo apamba munoko soupe lokwa tata na ina na nina centre hébergement na grenier. Madame ite osombi yango na $6. Madame wapi? Omone na suki sho Mervin. Poussette yango. Na baki no yako zwa poussette. Mwana botama banda soki inane o mwana azokokisa. Mwana azokokisa inane. Tala mwana Mervin. Mutu munene kalo kwa mama na ye. Mutu munene kalo kwa tata na ye. Obango lakisa bana no elo mwana no elongi poani. Me yo finga ka ya batuti. Yo yako dekortika mwana ya batu ya fali ba ikoko. Sorry. Oyako dekortika mwana ya kam ya ndeko na yo moko nana ni komoni nani Fanny Bondonga na France. Tala poussette yo ke kosomba. Tala poussette. Ka yangoti. Po tala poussette bien. Oyaki soni po na yebso ke yako zwa poussette. Mo ba nanga lobi yako zwa poussette yaya. Bana mwana botami akomi soki na ba 8 mois yango soki 5 mois. Azakani na poussette te sikoto olo balikamba berceau. Il faut longola défi. Oh, magyo so mengo na nini na village de Valère. Mervin yoko longola défi oh yo. Yo il faut longola défi oh Mervin. Yaka kola kisabiso mbetu na yo esika bana balalaka. Olalaka mbetu moko na bana na yo. Ma chérie. Mervin ngana koboma yo na souci. Mervin la kisa biso ka poussette. Oloko la kisi poussette osomi na $6. La kisa biso esika bana no balalaka. Mervin il faut na suki so tina suka. Mervin ngana o suki so tina suka Mervin. Ok, yo sombi poussette. Bana mwana no abotamaki. Yo soi-disant olalaka o ganyaka $11,000. Siko mwana abotami ana poussette ite. Poussette oke ko sombo mwe o kosa ke mama moko a sombeli nga luvunu. Mama sombeli nini poussette ite. Yo ke ko somba poussette na village de Valère. Mervin yaro la kisabiso esika bana no balalaka. Mbetu yango. Tala mbetu. Omoni distance mbetu eza. Mbetu yango Mervin. Yako la kisabiso esika bana na yo balalaka. Ola la bana no bana mi bale na mbetu moko. Mervin. Nga na préféré na nga lala na mbanda kananga. Na préféré na lala na mbanda kanangai. Na préféré na lala na somba ba mbanda kananga. Na tekela batu pe batu ba somba. Kena lala na mbeto yo ola bana mi bale na mbetu moko. Ok somba poussette ya $6 okosa ki yo ba kabeli yo ba kabela kayo. Yo za start. Yo za start yo ganyaka 11,000. Muto a gagné 11,000 ba ki yo somba poussette ya $6. Et puis bana mwana botamaki yo lingondo nyama munoko munelo kwa ngubu. Tata no kuna na nini na centre grenier. Nani na Côte Verti. Soko zaki na mbongo ifalo zo ya tata no penya ndako moko boye mutu moko zo pe préposé moko boye asala ka domicile. Mon grando nyama. Donc awawa no sa sauce na mais zalo kwa sauce blanche mais no sala ngo kaka na ndenge ya na tie tomate ya mbuma kaka matungulu, céleri et sili. Awa kaka. Tomate ya mbuma, céleri, etungulu, esili na cube. Ayo eza sauce blanche. Awawa. Bandeko nanga ana sali sauce blanche. Olinga te ebela makasi parce que tango na ochango awawa awa na kangi recho. Mais avini ngana yo Tika diani. Mervin. Ozo yunga na musale zate.
musala ezate Mervyn diplôme pe baboyi yango baboyi diplôme wana na Canada et il faut mayo il faut mayo ekita vraiment yango na matisi moi moto il faut ekita penza il faut mayo wana ekita na lambela bino penya na lutu ya Canada lutu ya Canada faut balakisa bino ke tozaka penza na Canada ya solo lutu ya Canada awawa yaya yekola kolamba libala esimba makaka na nzoto te na magoda te yaya mwasi yekola kolamba yaya kaka magoda o mobali nanga bote mobali nanga bote awa nazolamba en même temps nazoko essuyer nazopangwisa parce que nalinga penya te ba mafuta ane koyaka wana awa wa sauce esali na belisi yango bien te parce que na ocha awa naozia maye kita mwa mukie kaka fosko ona zongisa biloko oyo oyo ifo nazongisa ngo fona zongisa biloko oyo oyo eza sauce ya mbisi omonde bakomi mbisi badesine mbisi oyo eza oregano oyo il faut okotisa yango boye donc voilà oyo eza nini sel de céleri natia yango kutu te oyo nyonso eza vide il faut na remplacer muscade yango il faut na nika yango avant na sala oyo nini basilic donc voilà Mervyn $6 Mervyn osombi poussette na $6 ya yanga na otiko te yo Emilia kabato yeba te poussette à $2 hey t'as la poussette $6 lokuta asombi yango na village de Valais awa na Canada botala yango bien botala poussette wana même chose donc oyo ezaka déjà mwana si akoli